construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics bobanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango botala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 Bopé 085 27 04 795 Yonde Kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamu Bimba. Merci Mbino nyoso bolandara au parleur, merci na confiance pe na fidélité, bozala wana pour nos hôtel abiso, benga papa benga mama, mwana bato ba memakeka ya rola la posora la moki rolanda roluka mkolo na ye, lisisi ya mokolo lelo ila kisi que to bandi lelo tozali ko se diriger et faille na palais royal tozali ko banza directement dans les kaka dans les sphinx ne mon ensemi to yambeli bi awa na plateau moto oyo azali ko kamba collège ya ba sage nyonso ba ancien ndenge makambo azali ko kumba mela lelo broyer ba vérité nyonso bisika nzoto ya ne mon ensemi e chami ezali wapi broyer ba vérité nyonso ya likambo ya mozolo na ye ndenge nini tongami ba symbole mystique e chami wana ezali ko loba nini to redécouvrir yango pe awa to lobel appel iso sur likambo ya avenir ya BDK et Limwe Koufa et Zali pourquoi la institution bazali représenter toutes ces questions auront ces réponses sur cette émission to yambeli bino mbutam putu on a dali ko pesa mbote Zali déjà mon message na awa na haut-parleur mais ndenge mususu lelo sur le plateau pour la première fois mbote mbutam putu mbote ndeko mukendi mais dans tout du jeu, il est des traditions que Moutou Agozoa Malobate, ceux qui a mis la cité. Comme il a dit ça, dans la tradition Congo, Ezali, ko pesa kombo na ye, ko pesa clan ya maman na ye, clan ya papa na ye, et bongo ko pesa mbote na bandeko. Ngai, oyo boyambi na plateau ya haut-parleur, comme na ngai. N'importe où sembo maman nanga zayi mutu ya kla ya Ntsundi papa pe Ntsundi na yango ngai moko nazali mokonzi na Ntsundi pe mwana Ntsundi bandeko balandi pe ba téléspectateurs nyonso à travers le monde ya haut-parleur na pesi bino bambote ba jambo ba yenge ba moyo weno pe ba makesa nyonso à travers le monde bayenge ba africain na pesibino na balangue na biso to ba lokota ya Swahili Kikongo et puis Kiluba na uto loba yango mais pona ba oyo bayoka ba lokota na biso te ba bonjour donc yango nde na koriko loba dans un premier temps quoi. Voilà, merci beaucoup, merci. Nabande konyoso ba makesa nyonso ba kimbangiste ba chrétien ba musulman ba catholique ba rose chrétien ba formation bino sur botel haut parleur. Merci Nabino, merci na maman na nosoki, merci na maman Bibi chez nous, merci Ebele na Nelly Mokiela, merci na MC Nchongo, merci na bino nyonso kokoko lufungula bande konyoso bolanda rabiso. Alors Mbuta Putu ba question ezali moi mingi to tiko yeb komona awa une année depuis nkaka akufaki yebisa biso d'abord et les kanaki ndenge nini anniversaire na matadi bien que haut parleur et rata qui un peu couvrir yango boni les kanaki ndenge nini. Oui, une année après la mort ya grand maître de Monasemi oyo asalaki gloire ya ba prophète nyoso Congo pourquoi pas africain. Yé a la musaki ba kombo oyo ebunga par exemple la kombo ya oyo ba musuba benga Kimpa Vita mais en réalité c'est Vita Kimpa Vita te Vita Kimpa puisque kombo pa biso ba noir to ba Congo ils ont un sens c'est-à-dire soki kombo zongo na mobimba na yango esengeli oyo ba signification nango. Ils ont une vibration. Donc ils ont une vibration. Parce que Vita, ils ont toujours devant. Au Vita, ils ont baliboso.
moi na liboso vita alors bakombe ba vita ezaka na ya vita kimpate mais tozala lokola roi oyo bakataka kingo pa ba portugais na 1765 roi Vita Kanga le nom même le dit Vita Kanga tozala ancêtre na biso liboso oyo ici ba benakom oto bengaka Kongonimi mais comme les monsieur ezali vitanimi puisque ezali mwana liboso ya ancêtre nani Kongonimi. Donc en fait le nom Vita Yango ezalera toujours en premier. Oui, par exemple sur le but Vitanimi ezali mwana liboso ancêtre Nimi. Saku, OK. Puisque Nsaku Panzu Zinga bazaba ancêtre liboso oyo ba peupler le Benakongo. Alors mwana liboso loko ezali comme Nsaku papa la bango loko comme ezali Kongonimi. Alors kombo mwana kitali nango soit Vitanimi Vita Congo on peut le dire mais Vitanimi c'est le nom Congo loko ezali kombo déjà général mais Kongonimi de vrai nom Nimi pour vous symboliser Bonzambe mais Nimi kombo ya papa na ye. Alors tant le bi Vitanimi donc moi na liboso comme Nsaku moi liboso Kongonimi mais ba obenge sur kombo ya Vitanimi. Pourquoi Vita? Parce que Vita y a toujours liboso et quand on parle de Vita Kimpa les explications donc le soit moi na ya liboso ya Mbuta Kimpa ou soit Ndoi. Donc c'était pas ça. Donc qui dit Kimpa Vita azala bobunga et mingi ba ko bunga ezala oyo ba boye ko la na mon enseignement solo mais il voulait faire seulement la différence na compte besoin la cause et to changer car rapport aux différents na ndenge kuna na fondation mais zolo ba Vita Kimpa to bunda Congo Vita Kimpa biso tia Kimpa Vita et ils ont déformé comme les blancs va déformer kango expressement ba comme na biso ngoma bazo ba goma mputu bazo ba putu ba comme ça belé aux déformé bomba bazo mboma mais ba boma voilà donc c'était peu ça donc Mbappé o Mbappé ba mindele basana Mbappé batanga moi N likolo alors ba déformation on a biso ko lekate en que bato ko revaloriser culture africaine même bato musupe ya na famille abotama mais qui m'ont changé moi combo na muke il y a des répercussions. Bon ce qu'on changer yango ba répercussions puisque bato ba pesa combo par rapport à vibration songo tant que changer au changer ba collectionneurs donc c'est vrai ça deux ans le réseau au réseau ils ont réseau monsieur donc au bungi ça pêcher munene mambo bele ça que bati kaka ne mona simpe alteya makambo wana mais yende mtengo la musango yango to lobake yende to la premier anniversaire to honorer gloire pour yende mtengo ressusciter ba kombo de to loba oye yepe ko zonga sa sens na onde ezali grâce à yeto yebi ancêtre nyonso minene mine basala tu vas vénérer l'anniversaire na bango et je crois la mois d'octobre tu célébrer l'anniversaire il y a Mfumukimbangu le 12 octobre tu célébrer anniversaire il y a grand maître de mon ancien puis à côté na quatre cours de grand parce que il peut attaquer tout moi aza sur le bisote la musuni aza na mboka molimo à côté na cercle ba grands ancêtres donc il faut to honorer il faut to fêter l'anniversaire na. Alors, biso attaqué, adepte naye, attaque lieutenant naye, on ne fait pas que l'exaraka premier anniversaire on a ndengona, yango to tozali na matadi, anniversaire leke malamu, ba tendance nyoso, ya bokonzi, ezali représenté, gouverneur qui représenté, côté peu mokonzi mboka qui représenté, donc pour dire que ezali réussite totale. Peuple pas répondre qui na ndenge sengela qui, donc pour dire que premier anniversaire de matadi exactement réussite na reste pas image zali au balancer en bato romona. Voilà, alors là tout le monde a peuple belé hein bandeko belé tout ça mais moi babilongito lo basko que ba oyo yasi ba oyo ba yaka après na ba moment ya ni mon ancien ba derniers instants miso tout le monde a bangoté même voir ba dernier directeur de cabinet et consort et apparemment tout le monde a fait que c'est quoi et tout le monde ça affecte un peu les gens comment mais ndengeni bazo mona rara batumsusu bazo mona naté ça dérange muta putu côté wana c'est comment qu'est-ce qui se passe est-ce que bazo ça réellement batonde bazo yebaté biso tozo yebaté ou bien
bozuko benga rapé batu nyonso wana même bazaki na papa monacé même na tango suka. Bon, grand maître à Sangisaki biso na mouvement ba bengi Bundi la Congo. Ba oyo ba yogaki mbela bazo répondre na ba nyonso oyo esengeli. Ba oyo ba yogaki mbela bazo répondre na nyonso oyo esengeli. Donc pour dire ce que les lozo mona ba absence ya batu, c'est peut-être bazo trouver que des causes na réalité alelo. Réalité ngozanini. Réalité ngozanini. Histoire ya Bundi ya Congo, on a deux phases. Bundi ya Congo est vers les années 80-86, c'est bimi na public. Pour aujourd'hui, on a 38 ans. Mais il y a de celles-là, Oyo, Babana qui n'a grand maître. Il y a de celles-là 2 ans, 3 ans, pour rejoindre le combat à grand maître. Oh, pour les motos, on a 30 ans, il y a 4 mouvements. Mais dans 4 yango, tout le monde a que, tant que grand maître, par exécution, tant que Kangami, tant que la clandestinité, tout côté na tournant mususu ya histoire ya Bundi ya Congo. Et Bundi ya Congo yeko embrasser moi forme ya ba adepte moko oyo na bisali na bango ne utoloba na ba pratique na bango tokoloba ke bazaki ba opportuniste bazaki ba tumoko ba yaki pour les intérêts songolo puisque na liwa ya grand maître ba abandonner grand maître na gobela grand maître ba punir grand maître même pas sur ba souhait. Alors ils comprendre, ils comprendre. Donc même pour tout le mais tant que bateau yakala to bi ke Bundi ya Congo ça presque 38 ans. Bien sûr. Mais bateau yakala na tango ya bitumba neti ba kima kine mona semi ba banga kiliwa mais bateau asikawana to mona ki ba bilonge belé ba ndeko belé bando zala zala pembeni na kaka ne mona semi na tango soko basali susute. Qu'est-ce qui se passe? Bateau oyo ba compagnie grand maître. Dira mission na ye. Majorité nyoso bazanaye bazalaki na ye na kobela na ye petit nenga kufaki na tilelo puisque grand maître avant tika biso na musuni et voilà même avant bela a bengisaki congrès munene puisque alobaye ke Bundu ya Congo nanga ona salaki yango soute na zomona tanga wuti na clandestinité alors a bengaki basage de telle façon batala ba yoka pétang ba yoka qui de participer là baba que non il faut que na congrès et grand maître ya ko bengisa congrès o epesama ki na bo kambami yanga mutamputu et congrès on est 5 batu nyonso ba oyo bazaki frustré par rapport à la réalité il y a 7 ans il y a tant sous grand maître et bien bazaki frustré puisque ba adepte ba qui par ba circonstances ba direki Bundi ya Congo ba dem na ba circonstances ba yaki na makambo oyo pe et tombolaki mouvement te mais kitaki mouvement pour na suka tomonike ba contribuer même na kobela grand maître peut ba contribuer même na liwa grand maître mais bato lokola ba monsieur Mbuta Mabaku oyo amemaki likambo union sacré ba accord bato tango suka no accord côté union sacré est-ce que Matisaki nini te de tout dans cadre de circonstances bato ba se retrouver à côté grand maître mais oyambaki na plateau à télévision maître Mabaku yemo ba ki nini zo sangisa biso ezali congrès soto lingi ba solution nyonso ya Bundi ya Congo Bundi Mayala Dikayala ezali na Dikayala donc pour dire que ceux qui lelo baza à côté ya Dikayala ba kimi Dikayala wana donc réponse yo mutu faut penser yango et puis ceux qui ba monana gité na parler du peuple et sika o sécurité oyo ezaki wana ezaki ya mutamputu te ezaki même ya Bundi ya Congo te tozaki en 5 lieu et que le chef de l'État a déployé la sécurité. Donc, nous sommes sous sécurité à chef de l'État. Donc, tout le monde qui va mangomba et belé ko pesa honneur pas à grand maître, ba ko la grand maître. Tout le monde qui ba to ndenge na ndenge ba yaki. Mais ceux qui ba oyo bazaki na ye 7 ans. Ba oyo et qui ba sinaki ba contrat to ba corps peut-être grand maître tine bango mais ba monanité na liwa na yeto na matanga na ye nesika watu nyonso basanga na parler du peuple ni to sengi to loba c'est que balandaki na bolingo solo te et voir même que mingi pe même tita to comprendre que na lilita esika to ngo tia na Tsukumalombo et belé ba yakite de pour dire que réponse est claire balandaki e pona bo solo te mais balandaki pour intérêt songolo et pour la biso toujours respecter quand mémoire grand maître ndenge après cette mission que tu sauver bateau naufrage puis c'est tant il y a le bail que Bundi ya Congo on a eu ça qui yo
ngai na bato ebele bazalaki na esika oyebisa ngai keno bundi ya Congo nga nakelaki oyo nasalaki yango su te nayebi mais tosali mosala réponse ya mosala yango oyo grand maître aordonaki abakisaki et puis asiamisaki nde tobaki Congo, c'est-à-dire aconforte nyonso oyo bacongressiste bakataki na congrès. Grand maître appuyé yango et que ba résolution nyonso oyo ezali opposable biso nyonso et que ceux qui bato boyi kotosa yango c'est que bazotosa grand maître puisque oyo ezali testament ya suka ya grand maître, puisque après avoir grand maître ko corriger mukanda oyo alobi ke bokopesa nga pa ya mbutamputu, bokopesa nga pa mbutamputu akambaki dikala. Grand maître akoti na hôpital bazalaki ti mbutamputu ayaki pe pesa nga ba résolution dikala na ba notation ya grand maître. Donc pour dire mbutamputu azwaki mukanda pe atalaki na ba ndeko nyonso ba procès verbal ezali esika ni grand maître abakisi esika ni grand maître appuyer sur ko totiango en propre. Donc pour dire ba oyo ba kimi musika mukanda oyo baza en raison te ba commettre péché, ba commettre péché contre mémoire grand maître. Ah, est-ce que l'esprit a na bango puisque mémoire testament grand maître eza yango psima lo ba suka na ye eza mukanda oyo et que sur maloba suka mo we ezali awa bino boyi kolanda yango to benga bino bana. Alors na makambo zo salema na makambo ndenge ezali ko salema ndenge beleke ezali ko kumama, est-ce que vous allez ko sentir que il y a l'esprit en kaka ne mon ensemi qui accompagne l'esprit en kaka ezali na kati ya écriture na ye ezali na kati ya oyo ye atini tolanda lokola biso tozolanda oyo ye atiki. Donc pour dire tout ça na kati ya ordre ça yo ba événement peso simba toloba ba organisation nyonso nde tomona tolakisa awa soki organisation ezalaki te récite ekozala te soki toresiste comme grand maître na élite na ye ya suka na esika ya suka na ntuku malombo c'est biso organisation ezalaki. Est-ce que mausolée ngo peton ezotongama pe ya solo mausolée ba image bozala yango bozomona ki musala mausolée ezosalama ndenge eza wana na kati ya organisation ndenge chef de l'état apesaki maboko mpona yango ekeli ngomba bana na famille tozalaki na kati ya organisation na po ete tosala mosala oyo ya munene oyo ezali travail moko pharaonique. Men boleki na banzela nini basimeli ndenge nini kuna mosika. En tout cas ne bandeli pasi mingi puisque lokola ntuku malombo ezali presque na territoire luozi et territoire luozi ezali enclavé et que ntuku malombo eza presque à quelques kilomètres ya frontière na Congo Brazzaville. Donc esengelaki na ntango nzela ezalaki malamu te et puis même nzela ezali toza na 89 montagnes. 89 montagnes, il y a plus de 10%. Donc pour obtenir un véhicule, il faut s'assurer un véhicule. Les freins sont malamu, moteur sont malamu. Donc les difficultés sont mingi. Alors si mes amis cheminés ne bandeli, et autres Congo Brazzaville n'a pas moto et que des sacs bazo facturer $30. Na moto. Na moto. Pour comme na mboka wana. Donc c'est facilité. Alors sable, il faut que nous arrivions à Luala. Les amis aussi qu'un village. Et comme même comme ça, quantité, bâton pour servir dans œuvre. Mais ça qui passe facilité. Mais presque une année, non? Une année, si. Une année, en tout cas, tu réussis quand même que si ça travail pharaonique, et longo, biso, ngomba, câble de land, ils ont tamsa, bunda Congo, na bunda mayala. Et en plus, nous avons un comité à massage, collège à massage. On a tout nango, mutamputo zali. Ouais. Alors, tout ça, musala, na ban elongo, na famille elongo, pour nous rendre gloire, na mon continent biso, pour mandaser. Vous parlez toujours le même langage na libota jusque là. Bah problème c'est que vous avez testé comme Toazali, mais en tout cas, tous avez le même langage, puisque tous avez le même objectif. Ouais. Soit vous avez les mêmes objectifs, même Malobaïgo Kesana. Ouais. Mais objectif de mes Moko. Donc tous avez focus na Oyo et c'est tout ça là, ensemble, famille na ban. Voilà. Alors tout le monde tous ont un tombeau comment on est mausolée. Ici quand nous sommes en Kozala, mais on va prendre l'habitude que nous sommes tous en athée. Nous sommes tous en mausolée ici quand il y a né mon ancien mi place Borotia. Est-ce que nous sommes tous allés où? Oui, grand maître Zaki déposé enterré provisoirement à Cavo. Cavo, ok. Puisque les travaux pharaoniques pour construire mausolée aux Zali, chef-d'œuvre, mon œuvre artistique. La question mon amour qui est facilité. Ils ont mais symbole nous sur Congo. Symbole nous oh, ils ont répondu à la culture Congo
pe na spiritualité Congo. Alors fallait qu'on concevoir tout ça, conception na yango, to peut ser architecte, ba concevoir et je crois plan na moto exécuter. Alors plan wana et l'année presque une année, je crois ne bomoni, peut-être que ça va parmi ba premier mausolée na kati ya RDC oyo. Ah bon? Pour dire que musala zaki facilité. Le plan est peut-être qui pas nan. Plan biso en tant que badeb tout ça l'enseignement. Toyebi que non, il faut to concevoir kaka mausolée na plan moko ils répondre na culture na biso, peut répondre à l'enseignement, peut répondre à la valeur oh ya biso selon l'enseignement na biso. Voilà. Il y a encore la pyramide, triangle. Et ça la place na kati ya enseignement na biso. Au moins la forme pyramidale, forme triangulaire, et ça mingi na kati ya mausolée na forme circulaire. Vous savez? Ouais. Ba symbole comme ba léopard, ba aigle et ça wana. Et nous se wana tant que sangisi et ça jusqu'au œuvre d'art au to bengi mausolée ya grand maître Mwanasemi na ndengo zo mona ngwana. Alors pour nani boche aigle likolo na songe to zo mona signe le rôle la pyramide et puis likolo boche aigle. D'abord aigle ezali nyama moko très significatif et symbolique na kati ya culture Congo, pourquoi pas na kati bonzambe na biso. Aigle azan nyama monaka musika. Aigle azan nyama ope azo symboliser pouvoir. Alors na kati il y a 4 forces de la nature. Aigle a la représentation de mon peuple. Symboliquement, aigle a représenté mon peuple. Mais na kati il y a l'enseignement Congo. Mutu alingolo ba aigle a gobenge pe ngozulu. Ngo c'est le léopard. Zulu likolo. Donc on benge léopard ya likolo. Ngozulu. Or léopard azali animal royal. Azali parmi ba animaux oyo ils ont symbolisé bokonzi. Peut pouvoir moko oyo ezali sur le plan spirituel très symbolique. Très symbolique puisque les noms Congo ezali lisanga ya nkosi nango. Et ba nyama wana ils ont symbolisé peu bonzambe ya kati ya Congo sur le plan imagé. Voilà puissance du royaume du Congo ils ont basé entre des animaux royaux oyo to tangi nkosi nango Congo. Voilà, même beaucoup d'habits sauté deux fois. Tant monte là qui Simba comme Kosi monte zongi sungo. Oui. Mais ça moi bitu ça bitumba. Puisque bayebi yango o ba pesa ba comme wana. Eza. Mais hermoro lungwaka et lungwe ko très léopard hermoro lungwe comme lion. Mubunga kaka ça la bongo. Quand est-ce que utiliser lion, quand est-ce que utiliser nkosi. Ngo ou bien nkosi. Mais ngo tout le monde a ba konzi mingi symboliquement l'Afrique. Là, tu as posé léopard. Donc, pour dire léopard, comme Nyama Oyo, Azali dompté. Pour Nabiso, Nabokonzi. Donc, pour dire que Nyama Oyo, Azali dompté pour Nabiso, c'est le léopard, Nabokonzi symboliquement. Voilà. Donc, pour dire que ceux qui ont respecté, Mingi to ça là, Ngo. Et Mwanasemi, Nangansi, Monake. Mandola Tamingi, Lomboto, Nomonamote. Mais quand il parle, toujours il parle de Ngo, symboliquement, Ngo. Ngo, alors la force c'est Ngo. Ok. Ngo. Des années na kati na biso. Ngo ya bakala. Donc léopard ya mobali ya Tsukumalombo puisque tango abotamaki azaki lenché ba lembolaki pa ya léopard ya mobali. Ne mona semi tango abotamaka. Léopard mobali ko lembola ye na sika ya botamaka wa. Ah bon? Donc a pangusa ye makila wana. Sika oyo ya botamaka. C'est un peu mystérieux donc c'est ça. Ya to ben ngo ya bakala ya Tsukumalombo. Ngo ya mobali. Léopard et mobile. Voilà, et alors là, tout le monde qui est sur ça là, et c'est le rôle là qui Congolo, en fait tout le monde, mais angle, cercle, bloc belé, na mausolée nyo sowana. Ça dit tant de choses là, Banyama, Bakombo, Congo, oyo se respecte Congo ya Tata Nzambe na Bolingo. Bolingo ezanga suka. Or c'est le cercle ezanga suka. Cercle ezanga suka te. Ya to benga Congolo. To mona ngona Kasai. Et ce qui est dans l'Est, pas na Kivu, babenga Nzambe Kalunga. Mais pas la biso ba Congo notre ba ke mystère ba Kombo, faut que le ba Kombo complet. Bango ba zindam Kalunga, mais biso ba Congo to ba Congo Kalunga puisque le Congo c'est le cercle où est kokisama. Ils ont arqueté mais ezali Congo le moment complet. Congolo, Congo, comment Nzambe za na kati. Voilà le mystère de Kikongo.
Donc pour dire que le mot Congo, il y a l'amour de Dieu, l'amour est dans et souka, symboliquement, ciel et blé, autres hommes sont dans la soukate. Ciel est dans ma pata. Ils ont symbolisé Congo, l'amour. Blé, couleur blé qui veut dire aussi l'amour. Donc les noms, na symbolique, nous sommes et donc nous se compléter. Mais le là, na 4 ministères du Congo, tous allez na Congo pouvoir, tous allez na Congo mayele, na Congo bonzambe. Et biso la qui compte baga, ça comprend nzinga. Mais en vrai dit, ba mona soza bana ya Congo nimi. Donc ça porter makila ya Congo. Donc bonzambe. Alors tu benga Congolais ça dit makila ya pouvoir, lesa Congolais. Oyo ça symbolise la mwana nzinga, mujinga na baluba. Zinga oya zingami. Voilà. Et puis, pouvoir. Oazo sangisa. Oazo batela. C'est ça, zinga. Et oazo mona mayele, tout ce le bas, mpanzu. C'est l'intelligence. Et mpanzu, to bengaye, Congo Muhangi. L'intelligence créatrice. Voilà. Muhangi, vanga, to bengaye pe, bumba, lubumba, lubumba nti, lubumbashi, kobumba, kolamba, poterie. Babso balbaraki, kobomba. Kobatela lubumba elingo kolamba poterie bobatela mabele o papa kimbango loba lubumbati ce ko bumba bumba elingo bakolamba kolamba OK mbumba kolamba ko créer voilà bumbati sikoyo nsi elingo mabele mboka pays et mabele ya poterie OK mabele o etonisa na cuivre mabele etonami ya mabanga o elamba maka voilà c'est ça lubumba. Si maintenant ordre personne qui va mage Congo va construire le Bumbanti, c'est-à-dire Alibotongambo Mboka. Le Bumba, c'est créer la terre. Bobala Mabele. Voilà. C'est ça. Élaborer aussi la terre. C'est ça le Bumba. Alors tout le monde qui tout le monde a mis ça. Nsaku, to bengi Congo Kalunga. Notre bakomba Congo, Kalunga c'est le cercle complet. Arc-en-ciel. Congolo, le Congolo. Mwanda Congolo. C'est ça symbolique à Congo pour la saga Bonzambe. Voilà. Je pense sur la Ngo na Nankosi. Kosi. Na Ngozulu. Ngozulu. Mbemba. Mbemba voilà. Banso benga Bemba. Mbemba Bemba. Même l'éléphant au autour le baba enseignement kakani mon asemi attend que c'est enseigné bela initié marambo belé mais pour moko mbuta poto ki lombango to bale ko mona bande ko mingi ba beli kakani mon asemi na marambo ya ko balusa biloko pouvoir wana tout ça c'est à dire qu'il a initié les gens bino ba yo vous allez ba pilier yo vous équipe menaye ba initié ya tongo to ko ba bongo. Est-ce que quand on est mal accepté na canyon so ya vie ya difficulté ya kali kamunyo so le lengini ya robonde la le lengini ya reso élément ko ensemble pe ko pesa na nenga beaucoup ko na biso et pesa ba résultat ala ki sango toté oui grand maître attaqué les fondamentalistes ayego restaurer culture Congo peuple panafricain o ebunga c'est les grands longi prophétisé par Mfungimbangu puis Mfungimbangu aloba ki Afrique ko sombre le grand Afrique est sombre il faut un instructeur divin aya pour que après cet enseignement au Ebunga pour le peuple noir à se ressaisir par rapport à la calamité au monde dans le monde alors il faut se ressaisir l'enseignement comme force comme âme alors enseignement grand maître memi yango dès que mon bon mekanga boyeba oyo ngala memi puisque enseignement oyo memi ezali force oyo ancêtre biso basalaki ezali modernisation il y a culture Congo, oyo sala ki ba ancien mage Congo, gameta yé nango na temps moderne oyo, pour être pesa ngo pa biso. Et tant que ça propre yango, nyonso ezaki ya mystique, oyo nyonso ezaki ya bonzambe, oyo nyonso ezaki ya pouvoir, oyo ba ancêtre biso basalaki na bonzambe na science et puis na pouvoir politique pour to s'approprier nango. Et tant que ça s'approprie yango, tu vas libérer, tu vas indépendant, tu vas aliéné spirituellement. Tu sors tout ça aliéné, tu comme comme les aliénés spirituels, donc oyo tu vas coloniser spirituellement, oyo na musu tu vas inventé,
poto sala makambo nyonso bapaya. C'est pour ça que nous sommes dans le camus. Mais le mystère Congo, on est menacé avec les Sabiso. Ce qui est en pratique, nous avons un miracle dans la carte. Puis c'est là que nous sommes là, ils ont le pouvoir. Ils ont le belé, ils ont le sango, ils ont le nzete, ils ont le loba. Ils ont le pouvoir, puisque nos ancêtres, même dans la Bible, ils disent que ils ont le Nzambe, ils ont le Bango. Ngai Nzambe ya Israël, na opesa loboko, mais ça pareil na peuple nyonso. Peuple nyonso za ancré na tradition na ye. Na pouvoir na ye ancestral. Peuple wana azama kasi a évoluer. Et tout le monde ba peuple nyonso ba évoluer na monde ba chinois ba saki révolution culturelle, ba zongi na bobango. Ba évoluer, ils sont dans la grande puissance. Na modernisme, mais base na bango eza bobango. Culture na bango. Ba India aussi ba zo comboiter les pas d'autres peuples. Les occidentaux tous, mais nous les africains, tous les orientaux. Tous les occidentaux, tous les arabes, il y a un autre ça et l'autre dans le concert des nations. Et pour cela, les grands maîtres à résister, nous sommes pour tous s'approprier l'ango, pour tous se sur tous les plans, pour tous se défendre par rapport à des prédateurs, au bazar la carte Mukili. Puis sur la carte Mukili, il y a un piste notre Banaki Congo, monde de jungle, Bali, Lia Tobalieyo, parce que Lyon, allait à Kabanyama. Yo batté Lyon, qu'on l'a Nyama yote, il y a à Kabanyama. Alors, pour vivre dans le monde, il faut la mbangu. Et pour la mbangu, il y a une culture qui est comment défendre les prédateurs, comment défendre les prédateurs, comment défendre les prédateurs. Donc, c'est ça un peu, vraiment tout s'approprier dans le Nzambe ou Yabiso Moko, pour y avoir une casse dans Yabiso, y avoir des âmes dans Yabiso, et que la langue et la culture, ils ont comme vecteur pour véhiculer la culture. Alors, toujours, on a par exemple un changement aux États-Unis, au Lelo, Trombazongi, est-ce que Marambonio Sona, le cas qu'a voyé et prédisait d'autres choses sur comme ce qu'il y a peine à Mokili? Oui, il faut que nous déjà. On va profiter que tu reçois l'indépendance, et puis, on va bien la porte, on va la fenêtre, et en plus, dessiner les bossos, ils ont la calamité pour l'Afrique, et puis, indépendance spirituelle, il y a deuxième indépendance. Mais avant la deuxième indépendance, il faut un maître à Téléma. Maître à Téléma qui a Sali Moussala et maître à Tikibiso. Mais après maître, il y a un roi d'hiver. Et cet esprit-là est incarné de telle façon pour acquérir autre chose dans la terre version. Et tant que nous avons un changement, ils ont fait papillon. Quand on parle de papillon, mon pépé. Attends, mon pépé, mais il fait mon pépé, et on se retrouve même au Sali. En Afrique, mais qui est en Australie et qui est en Occident, l'effet papillon. Donc pour dire, tant Mire Berlin et Koyaki, dans 89, 90, Perestroïka, grand bouleversement et Salamaki dans le monde. Bissot africain, tout le monde a des Amakamoya, IRSS, mais après tout le monde a un bout de Koyi, Batubele Bakoyi, et Congo, tous les civils, Bassor, rébellion, infidèle à Koti, et les autres hommes. Comment est fait la rébellion Oyo, et Salamaki après le départ de Mobutu, ils ont continué à entacher dans la difficulté par rapport à la réalité. Alors, événement Mounene est arrivé à Trump dans le pouvoir, le peuple dans ce monde, il y a un mission, il y a un fondement pour voir que tout ce côté axe la vitesse du monde. Les Européens, ils se préparent pour voir comment acquérir le changement au Trump pour rien. Mais les Africains peut-être, tous les Congolais, tous les battés, tous les qui disent peut-être. Et il faut continuer Bisso, il faut saisir l'opportunité. Il y a un maître, il y a un Bisso, un sage, pour tout ça, un message belé, par rapport au changement politique, scientifique, voire même culturel au niveau du monde. Voilà. Alors là maintenant, tout ça, BDK jusque-là non représenté dans l'institution Yambo Cannabiso, cependant que vous allez faire partie de l'union sacrée. Pourquoi tout le monde il n'y a rien, il n'y a pas de suivi parmi les bateaux qui signera un protocole d'accord wana bazar au monde naté mbuta putu pour nani ko benga bangote bambuta mabako et les autres pourquoi pas ou bien botika kaka boy voilà, toujours d'abord grand maître. Puisque accord on a grand maître et d'ailleurs voilà. Et ce qu'on a solo vraiment bango et grand maître va tagli bosso pour na accord wana. Comment était même biso ba Congo au sein ya Bundi de Congo. Ou Bundi Mayala. O ezali mouvement moko, o ezali ancrage sociologique makasi na kati ya Congo santé peu Kinshasa, tout se retrouver dans la institution. Et ça va injustice. Oh, toujours grand maître à dénoncer. Puisque Bundi Mayala, Bundi Congo,
et ça un mouvement comme martyr. Depuis 1980, IDPS Sazaï martyrisé. Bundia Congo peut martyriser jusqu'à aujourd'hui. Et les autres grand-mères, ceux qui président Félix se sont approchés, mais il faut être là. Banani, Oyo, vraiment, basé sur l'idéologie à solo, basé sur l'idéologie à solo, et combat la puissance de Guinée. Mais sur le monde depuis les années 80, BDK, ils ont toujours martyrisé. De côté, des années 98, 99, 2000, jusqu'à grand-maître Bakangye, Akei, 2020, tout le monde, grand-maître, ils ont toujours martyr. Le mouvement les a toujours martyr. Beaucoup de morts, beaucoup de amputés, beaucoup de dégâts. Pourquoi? Puisque les injustices, il y a des zolobes. De ce qui a solo et que grand maître a signé d'accord na ino sacré et que bazo mona que grand maître a zago représenter quelque chose. Ndenge chef de l'État soutenir qui? Mais beaucoup tanaki na bango. Mais ko kutana na chef de l'État a facilité, to kutana qui na occasion ya matanga. Ya pseki na ye. Et na soufa qui chef de l'État ito ina web c'était oh les amis mouvement grand maître noko na yo, il faut toujours aux en écoute pour accompagner yango. Mais une année après, tout le monde est là comme côté. Mais si on a un chef de l'État, bankaku, barrière. Tout ça la fête, mon aîné, le premier anniversaire, tu peux plus de 150 faire pas. Mais tu suis satisfaction d'un côté. Bah répondre et tout le monde dit ah, tu y a qui pas la bino, tu es là qui n'attend pas si, au perception maïté. Malgré chef de l'État, aidagi mon contribution pour béni naie, a financé qui matanga naie. Mais il faut que puisque il faut te protéger et il faut protéger les Congolais et mon contribution et les Congolais c'est le président Félix Tshisekedi et que ceux qui Bundia Congo c'est un mouvement et béni à Pamba comme sango diamant comme sango or puisque c'est un message transformateur que bon na muta Pamba comme mutu que pesa batu force culturelle force spirituelle force politique, force scientifique, pour accueillir les défis ils ont tiens la carte donc il Bundia Congo a une arme alors bako négliger mouvement de Bundia Congo bako négliger mouvement de Bundia Mayala et ceux qui injustice sont se commettre il y a que zanga ko pesa biso fils que poste moko bazo ba député mais aura grand maître tout le monde bazo copter chef coutumier dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée professionnelle. Ouais. Mais grand maître est notable. Atiki œuvre, Atiki Batu. On ne faut pas répondre. On ne faire confiance. Mais ce chef de l'État a pris confiance pour la Bisso. Par rapport, il y a matanga naye, tiko me grand maître, mozolo mune tuzotonga. Donc il y a des lieutenants pour mon ancien valeureux, au besoin défendre l'idéologie à grand maître, au bazali. Mais ceux qui sont ça langote, tout le monde a dit ah, bah on a grand maître, bah on a vrai lieutenant grand maître, bah vrai adepte grand maître. Na erona, exemple, boleli na biso maniongo na biso, et vous allez bah inquiétude na biso, et maniongo na biso, grand maître ba yokango, bah gaz ancêtre ba yokango, et bah roya toujours secours na biso. Voilà, merci beaucoup Tokomo Komanasuka. Alors, est-ce que au kokiko la tout droit à la caméra côté ça na charge pe monene na lingomba maramios bosali bisika molimo ya grand maître Ezali fier que maloba ya ngai moyi Ezali respecter ningi na tika na ba parole na ngai ningi pe neveu na nga pa kokisi yango est-ce que bozali que fier pe que bo accompagner yango pe tinasuka neveu na ya kokisité puisque ezaka mo morceau ya bonne foi ne grand maître kufaki Abela qui penait à Koufaki, le chef de l'État portait secours. Mais quand le bagage n'a souffert qu'il a l'itoy, a accompagné Bissot. Attaque le chef de l'État, a accompagné Evre grand maître, au Yatiaki, pour le Congo, pour l'Afrique. Pour Fungimbangu, a profité qu'il est grand maître de mon ancien Milongia Congo. Et que ailleurs un enseignement on a pour apporter, il y a des Congolais. Alors, si Koyo, les Congolais, il ne faut pas s'approprier le message. Comme ça, on misala. Comme ça, on misala. Mais tant que Congolais va s'approprier le message. Et ça m'a mingi. Donc c'est pas ça. Donc il faut vraiment bailler
se saisir na œuvre grand maître et que va porter vraiment aide na message à grand maître de telle façon que message oyo et pense dans le monde du Mobimba et s'approprier la Congolais pour ça Congo na lingala pe na soye malheureusement soutien mon côté et c'est pour ça toujours belé là na Congolais Africains en général mais sauf toujours épinglé mon chef de l'État c'est pour ça premier Congolais premier citoyen et attaque garant la nation donc il faut toujours que ça ne pas de telle façon atala injustice au bazo la BDK na bundi ya Congo pe bundi mayal. Voilà, est-ce qu'il y a un message à relancer na ba makesa nyonso na mokili? En tout cas pour la makesa nyonso mokili d'abord na robana na ba congolais ndé na to le ba ve o pour ba congolais nyonso ba s'approprier le message oyo mais pour la makesa na préférer le bango na Congo. Na le bango na Congo de telle façon ba makesa oyo bayaki koyeko la bundi ya Congo c'est la langue Congo oyo ezali comme langue utilisée na kati ya maziko na biso na kati ya réunion na biso et je crois partie ya lingala est servi pour la bon nombre na biso mais partie oyo précisément nazo s'adresser na makesa bundi ya Congo comme makesa mabundi ya Congo et bien la babi babundi ya Congo bundi mayala munza ya mvimba monono mputu lusembo fumu kuntundi mwana kuntundi ngizidi unuki aki munzila ya micro ya haut-parleur yoyo titwali soir campagne to mukendi utuveni opportunité qui votre viokisa message ya beto nsangu zeto kwa beno makesalo na munza mvimba luza devo tinsani na munza muntinsani yoyo kana da bantu na sala kunyima dena dia tukuswa et muntinsani yenti luza na yeto katuleni baka ndungunuko votona bavamba na makabu mampila mpila kanti pambani ikuizanga mulembwa zitisa misiku kanti siku wanene emisiku mamingi mfumu wetu kama tusonikina yemalongi mumosi inkanda dikayala wayonzi kababonsono kili voto adiatira munzila malongi ye mamoncho mfumu wetu ka sisi munkanda wao voma mingi mumo mfumu ka sisi voma moto zenga kama tusalukako kadi twakota mukimbe vuka mfumu mfuilu ya mfumu yenzikula mfumu yatubeki mvua mvimba buna kamuntu mosiko wabanzila devo mfumu wetu na tusisa umanzaki me mfumu wa tusisili manzaki yeto sili boncho bana banchona kanti mfumu anasema kukena zeiba nani beti sala mukedika dinange tukuluboki lavo kalukoti muzi distraction ko makabu mpila meni saluka mazi WhatsApp mazi Facebook kilivo twalosa salanga matadi kwa baba moni vo kabu di audio kaneti nanta muningo akedi kako munzi tusulwa momoto zenga mundi kayala isavo mbote muvaika makabu momo kadi vo twena makabu momo isavo beto tutisiamisa mvola ngani beto tutisiamisa minzonza beto tutisiamisa mayoila buna jantete tubina mene sadila ivaika makabu mpila yoyo kadi vo tuzolele twenda kuntwala twavaika muzisation tuvanga makabu momo tuna vovila ndia tula bundia Congo sobolo ya bundia Congo zi projets za mpela mpila zina zangu la bundia Congo inata bundia Congo bundia mayala vakiandu kanzitusu kantika makabu ko minzonza mubeto na beto kama kabu ko mulosa salama tadi kali tumwa nivo bana beto mpangi zetu bakundi beto bayanti ki sadi lanzila kilivo babuisa momo mfumu wetu kasidi sisa melina kala kiadi kwa mpila yoyo kadi voba vangilimo kuzulu mambo vantoto mambu idina kwa bobolo na wandinga ya mbutamputu bikala tumama yeko babonchono bazolele fotona muningu mosi luvutuka twataki nzonzi vodi ambu kadena mboteko kinzonzi batu sisila kantika muzimpaka za mpambako ifukisa ntangu muzi réseaux sociaux idisundi mbote muzi réseaux sociaux tovovula ntungula bundia Congo mambote mabundia Congo yesiki msankangwa Congo ibandombi babo kansika kona lucha minzonza kwa mabeto na beto kwa bobe na makama mpila yoyo eke beti landa isavo baba beti siamisa misama mpila yoyo beto tuna makama mpila yoyo ibeto to siamisa mpila yoyo votu zolevo mpila yoyo mamanisa
buna tuvai kama kama moncho na momo malemo kalan kalasani ya mbote ye muningu wa kedika ubino mena tabunda Kongo vakiandu kanzitusu bulema mingi mena kanti television ikalanga ntangu imomoka kambeki ntangu muvyokisa kanti koto tikwenda tunabaka pezi mpova kilivo tokalelo kitwadi bika nguizani na kala kanti nguizani ikalanga ibikuma babingi na bingi kadi babingi balwala mputa zozo zibina mne beluka yevana muntu ntangu yebu muntu kena vande vafulu mbenzivo mboka ina kala yenguizani ya kedi kadi na saluka kadi nguizani ya manzaki ina nguizani ya luvunu kaina ya kedi kako ina disku nchalukaya ye mamoto na vaingila mu disku nchalukaya kamena baka fuluko idina luizeno mukintwadi twatunga bundi dieto twatunga bundi ya Kongo twatunga bundi mayala yeto zidisa fumwete fulukena kadi kantamako si tuenda twa katulani twa mfumu ekuntula mumozulu wa yandi idina tubinole kalabu mosi vozi mpaka twakalava kimosi beto yebana bamfumo na semi tunakintwadi mizonzo mna kala kadi buto na objectif mosi peleko mizonzo mna kala kansi tuna kwenda kanzile mosi bonso buto yantikila ibonso pe tuna manisina beto yebau etatama zangu la nkumbu ya mfumweto pe sediau pe ngwankaziau pe nkakau mbenzvo imomonkele musamsa koma kesa mabundi ya Kongo impekanda dankaka yebana bankaka matondo ingeta ibobo. Voilà, mes derniers messages, première fois de l'autre salle écoute na plateau oui na haut-parleur le média est bandé boso ko mona yango ndenge bandé ko bunda tinelo tina lelo yo chaîne de télévision ba impression na yo ndenge koti faut mo puto ka bwana. En tout cas, au parleur aujourd'hui tant biso en tant que pe bato to sara ba recherche en tant que ba oyo ba lingi et que Afrique tombama ba valeur morale et spirituelle. En tout cas, au parler, azali chaîne ou azo chasser l'information, ou eza valeur, eza ba chaîne polémique té. Mais la chaîne ou azo keneko luka vérité na o biso batu mungi to bungisa. Chaîne au parler azo tombola o wa koko na biso batika. Chaîne au parler azo luka makama mfumu kimbangu azo ngisamona sika. Chaîne au parler n'information malbaka journaliste aza chasseur d'information et chaîne au parler ayiko chasser mutamputu ndena nzila wana mutamputu ayina plateau oyo merci mingi na chaîne au parler merci mingi ndeko mukendi tika nzamba pambola yo apeso makasi ba makoki peut-être chaîne et tomboma et comme même parmi ba chaîne liboso ya Congo parce que yango ne ezo kanisa bangunza ya solo parce que bangunza ndenge na ndenge bazali ya lokutana ya solo bako ya awa puisque ye azali net attaque mo panzi sango et bisonné ba tuzo landa neto yeba ko sosula malamu na mabe na tango tozala mayele donc pour dire félicitations à la chaîne au parler pour nga eza première chaîne oyo ezo zongisa ba valeur culturelle na biso pe bonzambe na biso le sika ya respect en tout cas pour yango coup de chapeau. Matondo mingi na invité na biso Mbutamputu matondo mingi na bino pe bolanda ki biso to yambi likambo yo chaque jour à partir à 14h05 p 22h juste rediffusion bolanda émission mingi botika ba commentaire na bino to pe boyoki message poste bande ko batuna ka biso mingi côté ya papa ne mon asemi et après boyoki ba question sur totuni mituna pe to zui prochainement surtout bande kota da enseignement ya karane mon asemi il faut ko pérenniser yango boyoki ndenge Mbutamputu lobi au fait on est allé mission ya chaîne au parleur et zongi sabatu kaka kei makei tatana biso na musuni et continuer to accompagner pe bango elongo to silene pe to côté nos prochains numéros bye bye kele yo ndeko ya Congo yo mutu balio bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie. Debout Congolais, unis par les sons, unis